pe photo ya yo na fali bino nyonso. Yo na fali bino nyonso je te dis yo na bino tout bangamba ya fali. Bona cette photo ya yo na fali avant 1998. Exact. Tout ce terrain fallait parce qu'à cause de Rambo. Un peu minimum de respect naturel. C'est le problème privé, ça m'a boulé. Vous allez me voir un monstre ici, il veut coucher avec 10 000 femmes, il veut coucher avec Cindy le cœur. Il y a eu la carte. Tu peux te permettre de dire ça? Hein? Tu peux te permettre de dire qu'il fallait comme il a fallu à Olingo plus que les Carambo. Yo salani na via fali ou fali au grand masala te pour la fali. Laisse sa photo yo na fali avant 1998 là dit. Avant te permettre de finir multirécidiviste. Mais t'es malade dans ta tête pourquoi ton attitude toi? Toi t'es qui? Toi t'as quoi? T'es qui? T'as quoi? Hein? Oh il est qui Rambo, toi il est qui je sais pas moi. T'es qui? Zaka. Ton zeta manga. Pozwa libanga obamba likolo zeta manga. Obamba na mbumande. Na obamba na mbumo na moni eteli. Nazui libanga na bambi yango jamais na bamba mbumo eza mobeso. Est-ce que vous comprenez? Confie à Zambouma côté là, parti Ambraz à répondre bien. Malgré insulte, et c'est locaux peut-être biso, attends la chaîne biso te permettre à côté. Parti Ambraz né, à ça peut-être insulte et pas il y a vis-à-vis il y a Nati Lokole, oui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ça Kanda pe et comme il sera mutu bongo. Mais après Kanda, tozongi ka famille. Mais Kofi Olomide ata to luki yango akufa nata o nzambe yimu alingi. Vous comprenez? Le problème à Nati Lokole zanini. Et ce qui est bien aux en bon terme, il a fallu aux en bon terme, mais dans le faire en ce qui est rare. La musique n'a pas vous allez passer en conflit, il y a un bon terme. Mais fallait pour nous réconciliation la vie c'est un multirécidiviste. Rien n'est garanti que ce maillot et puis c'est des défis. Et si là, elle n'est pas là, elle s'en fout. Maniga a souffrir, elle s'en fout. Mais pour moi, geste au fali à Salaki. Et ça, geste, il faut allouer. C'est bon bien. Alors qui passe, il y a mon monde. Na bien. Na ba église que tu vas y sur le sambo et le sambo. Et ça, il y a quoi assister battu. Na tamu il y a pas si. Na ba prison, na ba hôpital. Geste fali et ça m'a bêté. Mais à ça, il y a un mot nanine. Est-ce que ça, ce que ça pour approuver Kofi Olomide, qu'il n'y ait pas comment fali pour pas. Je te le dis. MJTV, Sambara, Goli Mazabata, Bila, Koli, Gobo. Sambara, Goli Mazabata, vraiment bon s'abonner. Sambara, Goli Mazabata, Bila, Koli, Gobo. Sambara, Goli Mazabata, MJTV, Sambara, Goli Mazabata. Mami, Wanza. Yoga, Mami, Wanza. Daniti Manga. Vrai non, vrai tanta sur la bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire à l'élo, eza koinda po ba sujet eza yele donc l'élo vraiment analyse populaire na biso eza basé na ba audio eza ko circuler na net affaire Nati Lokole contre Kofi Olomide. Nati Lokole quand ezala na ngoboye avant ka benga ki na téléphone bazaki conversation bango ezaki donc appel mon conférence quoi bazaki Nati Lokole Papi Mboma Pati Ambroise o azali pro Kofi Olomide donc ba beta vraiment li solo ya
lisolo ya réplique oyo Cindy Leclerc à ça qui maniqué de John. Donc selon Bango Baza contre Koffi Olomide, il paraît Koffi Olomide à la moussa qui Cindy na pongi, il paraît Koffi Olomide a menacé qui Cindy Leclerc pour la makambo nyon soto yo kakiwana mais nazanga mon côté to ça la analyse dans de ko Dani Chimanga aza déjà pembe nanga na ye vraiment to beta masolo en long et en large mais avant wana to souffler dans la spot ya chaîne Nabiso MJ Télévision pour ce petit moko la première dame d'Orléans Mami Wanza Olivier Loango c'est parti et on se retrouve tout juste après. MJ TV vitesse wapi abonnez-vous. De retour sur ce plateau, en cas d'annoncer qui n'a pas mon côté, n'a en compagnie de confrère Nanga, Dani Chimanga, bonjour. Ouais, bonjour Sylvie Balti, bonjour Nabatunion Sobaza Otala Bisso, bonjour na Olivier Loango derrière c'est beau caméra, bonjour na Congolais nyonso et puis parce que Bisso à la chaîne to le Bonzambe toujours, le roi Bonzambe Primaka et tout petit sous bonjour na patron na Bisso. La première dame de Orléans, Maman Mami Wanza, la première de toutes les premières dames, on a 4 Orléans, et pourquoi pas de saluer comme ça, Papa Nabiso, Papa Misha, il y a un conseiller numéro 1 dans 4 chaînes, et pour la nuit, tout le monde a payé, il y a Maman Nabiso, tout le monde a payé, Ronnie Bessial, rappeur le plus frais, dans 4 il y a France, et puis tout le monde a un frère Nabiso, le frère Kevin Bravo. Wanza, Sylvie Bati, Nazawana pour Nayo, mais sur scène, a profité de Bisso, na MJ, to souhaité les sous bon anniversaire, na maman pasteur na Bisso, oyo akambaka mère na Bisso. Voilà, maman Salomé, maman Salomé, il y a Mondele, donc, il y a Mondele, donc, joyeux anniversaire, kaka, negi batu boko mona wana, donc, monta pakola maman toujours ma foot à zone sakaye, toujours na présence en Nzambe, to pesi epé. Bambote, Bisika Bazali, Sylvie Bati, on est là, donc on doit se parler. Dani Chimanga, voilà. Maniké de John Aza en liberté. Depuis hier, Maniké a bimi. Mais ben, Internet se posé beaucoup de questions. Bamsou Babi que Falinde Moutabimi, si Bamsou Babi héritier. Tous on a mon ce matin, on va prendre une nouvelle. Il y a sorti à Maniké de John. Et ça là qui est au comment, en tant que journaliste, au traité qui est au comment. Non, Sylvie Bati, ça en a bien. Et ça en a bien parce que Maniké de John, étant chroniqueur qu'elle est plutôt, étant moto yopé, à ça peut-être bien, nakati yaba média yango, comme on a déjà que ne bakanga Maniké, et ça qui est le roman boyé, ça qui bien été surtout quand la ba plaire ya Maniké ndenga lelaki na kombo ya Koffi Olomide. N'andege pas le bail qui a un problème na syndité et ça fait une meilleure façon seulement au Maniké à mon qui faut se racheter. Vous avez compris parce que en français il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Vous avez compris donc ce que Bimaki c'est parce que Maniké azala qui peut wana alobaki lo moko boy na saluer ndeko na ngai DJ Carlo donc mon frère ami to bandana kala et ça n'a moi bien au monde un peu présence d'ailleurs ozomona Sylvie Bati omoni ezaba makambo mususu oui c'est vrai to koko soutenir te mais ça peut na makambo mususu na ndenga média il faut peut soutenir omoni na mona ba musicien bazaka so bakangi moninga na bango moko et au monde avela okuna pas 8 ans encore lobela okuna 8 ans encore lobela okuna 8 ans sur Maniké à deux fois il y avait des frères Ope Bazaki Batikaki et puis et ça linga bien parce que ba oh ba mi benga ke bango bazaka ba journaliste il y a télévision tellement ba comprendre monde à YouTube bazu pe temps il y a relobé l'affaire il y a Maniké et Dani Chimanga toya na sima et voilà toya sima mais siko aussi vi badi on moni loko yo oyo olobi que star na biso moko artiste moko oyo akenaki à côté à faire à Maniké pour na ko bimisa ye tala si vi photo zonga ka photo miyebaka mutu so yebe siko wuti ezaka très bien. Nous on ne peut pas être là dans la télé ici to lobelara batu
o batala ka biso ba pesa biso respect Ziana Dani Chimanga ye moko manike na landi vidéo mo ye moko manika bi falinda bimisa ke mais na page moko tout à l'heure na moni ba bi ke héritier de mutu abimisi manike au moins te ke nyo sonné les autres troublés biso to ye baté fali les héritiers to ce que les artistes na biso nengo otanga kombwana pona ngana oyebisa ye a manqué papa na biso respect a manqué respect comment voilà manike ayebani na Kofi avant artiste wana zala avant artiste wana acha makolo na quartier la terre artiste na biso fali wana olo ba fali voilà artiste c'est mon artiste azan ne kotolo bela bango est-ce que vous comprenez avant fali acha makolo na quartier la terre manike oyoki manike mo alobi fali aye Kofi Olomide ayeba ye sur 16 ans, sur 17 ans. Est-ce que vous donc cela veut dire, Azana, la connaissance sur Kofi, qu'on les avoir même Fali Poupa. Geste et a Fali. Et ça geste à ma bête. Tokoki qu'on loué en gros. Mais après qu'on bimi sa maniqué, conseil nini, oh il y a pessi maniqué. Par rapport il y a bêtise à ça. Au moins il que Dani Chimanga so eza que fali nem tabimisi manike na prison. Au moins il eza ko encourager les mal. Voilà. Mutu tanga sali ba injure, ba diffamation azo mériter vraiment vana na prison pour ateama. Voilà, te ko vana kutu na prison civil ba di et za mabe pour ani manike aza responsable aza maman ya bana. Ozomona mwana moko te aolinga que ba parents musu ba otambola o ya yaza na kasho yango moni bato ba condamna ki acte au mwana ya manike asala ki ana ozomona voilà voilà moteme sukaka que ça soit ne quoi papa nanga na bien muto oyoka ka pasi nanga makasi eza mama nanga muto oyoka pasi nanga makasi eza tata nanga yo za ndeko ya papa oyoka pasi nanga nde mona bangote tout le monde a un autre. Ok, pele pas ya ndeko ya père moko boye. Tantôt au cinquième bon aba minerval to bon aba nene. A tout no père muso papa no akufa. Et pas préféré na a privilégié na liboso bana na ya futel bana yo ozelia. To par exemple après babia ndonga. Bana wana tinde batangi ata mo banti to ne ba vivre ba ko la maman bango manike. Est-ce que bande ko ya babia basala yelo mo pa bana wana? Jamais. Est-ce que vous avez dit que Prince Babia, yo na magamba arna ye. Maman na eka mutaza ki ofuro, mune po na magamba moi na ye. Non seulement ça même na arrestation à maniqué Prince Babia, babi maman taza mutali boma balinga ke toujours encourager ki maman na ye. Au monde a dit que tu es la lionne. Forte. Voilà. Je sais que tu es une lionne. Voilà. Ozomona. Parce que azab maman na ye. Mais so tali au contraire, tata moi si na ye. A combien korbani ne po na manike. Abi manike c'est bien akanga mate ya mananu ate ya ma prison. Oh yo capacité na été parce que yebi nini et c'est si là. Et c'est si là ndeko na ngaza ça ma bela. Ko pa na sama bela. Et so mona et si là elle n'est pas là, elle s'en fout. Manike a souffrir, elle s'en fout. Mais pour moi geste au fali à salaki. Et ça geste il faut allouer. C'est bon bien. Alors qui passe il y a mutu mo. Na bien. Na ba église ko tu ba yebisa biso lo sambo eleki lo sambo eza ya ko assister bato na tango ya pasi na ba prison na ba hôpital geste fali eza mabete mais asali yango pona nini est-ce que asali yango soki eza pour approuver Kofi Olomide que yé pas comment fali poupa je te le dis eza bien dit mais je te dis ozomona parce que malgré tout koloba bato musu ba obiti Kofi mutakangisi manikete mutakangisi manike ezasindi mais toye komona isu sawa kisi nzoka comme ko ba réseaux sociaux yende mutakangisi manike Dani Chimanga tozonga na mwa muke sima ba msusu dans des aboye ba eza ba internet ebele et puis so tali manike alobaki lo moko bi na ebisa ki so meki nanga fali roya bubulu yondela roya mais na oyoka batu musu ba ni bubulu yendo yango za à la prison. Si quoi oyande ni. So gaza na prison. So qui réellement za na prison. Oyande ni. Est-ce que Boubou yonde la koko za pe wana pour à contrer Kofi Olomide? Babi babosa na bola mwa mutu te.
Moutou, oui, c'est vrai. Au lobby, n'a pas toi, ça m'a bé, ça m'a bé. Attends, pour là, mon gars, ça l'a été. Pour les lotos, il y a beaucoup de yonde là. Toi, il y a les conduits protège. C'est grâce à qui? Grâce à Kofi Olomide. Disons un peu. Donc, Binosko, Bobandoza, Wana, Poboluka, Bobu, Kofi, Angwa, Koufa. Assis la famille a Kofi, Angwa, et le côté. Les lots. Ah, bah, bon, ça a père de famille. Ça a la famille. Même Bana ya Kofi, Bande quoi, Kofi Olomide. Non seulement sa quartier la tempé entreprise ba mission bazano ba dépendant na Kofi bazwa ba salaire na bango ba na basi na bana alors bien tokeka to saka analyse na ya bien après Pépé Calé empire Bakuba ekena bana wana oyo babanda ko sala et pas Pépé Calé babanda olia babanda nourrir ba famille na bango lelo yoka bango su ba matière avion ko kendo to ko beta concert bo empire Bakuba jamais mutu la mutako ba ko luka ya biso na Congo ezaka nini Congo. Ce qui monte à cette visionnaire, ce qui a accueilli, c'est fini. Et surtout dans ma orchestre. Dani Chimanga, ce que vous avez dit, pour babi justice à Congo, et ça justice moko ekufa nango, comment c'est fait-il monter prison à Salika à 2 jours à Bimi. Pour la babi kutu maniki na zabo fala vanda vraiment 6 mois pour injure na diffamation et ça a 6 ans de prison, ba des a 6 ans de prison et puis au foot la ngwa man. Mais à koti karabo ya ka sur la prison muke à Bimi ba moko. Et bon aussi ceux qui ba juge to ba bato ba mona ke ba osambisa bango ba mona ke il y a pas quelque chose d'important na kati au lieu to zoé to vandi c'est na cacho to tika biso. Donc ba juge ba na raison. Mais je vous dis mais bino moko bo lo bati. Kongo ngo bolinga yebonga ndeni. Kongo ngo bolinga yebonga ndeni. Ka bino moko wana boya bolobi ke bakanga ye. Ka bino mo lisu boya na réseaux sociaux et justice la biso mutu penda lo kwa mani ke bakoyokela ata mawate botala ye pena onde azala. Ka bino moko. Kofi ngo auto lo bati. Abila na komo bimisa banzembo ya ba musicien oya mibali pour que na sala bango nande na tuna ki affaire ba koko. Les gens ont critiqué. Comment Koloba a Kofi Olomide auparavant qui Cindy. On a comme Bimisa boy comme ils et bon Cindy les qui Congolais lukaka nini alingaka nini. C'est ça. Problème il y a Maniké, nous applaudirons parce que Maniké a la liberté na ye et c'est un wabana na ye na mona mona na moi si émis de joie et ça va très bien mais après ko aider Maniké ba conseiller parce que na la lèvre Maniké obi alobi na Kisinjora a ko poursuivre ye quand ndenge kasi Cindy alobaki ye pas lobaki o poursuivre ye a kotalisa ye mais siko o pa lo ba kotalisa ona nani tata moi sia bana ye ba ke biso na Congo ba ndeko ba papa ba zaka na pouvoir oyo il suffit ka alobi point. Siko Dani Chimanga ezala audio moko ezo circuler anati lokole bazaki 3 nati lokole Papi Mboma na parti Ambroise aza moko ya ba Kofi Olomide nati lokole aza contre sortie médiatique ya Cindy Leker abi fallait pas Cindy Leker Kofi ala museke na pongi kwa tuna makambo manika lobaki pona Cindy ceci c'est là en tant que journaliste en tant que analyste aux autres trouver comment parce que audio ngo ezali a toyo kango habite so linga toyo kango na liboso ya linga na toyo kango ko epesanga penana ya bien ça va pona ya pena très bien ça va toyo ka oza na ti lokole sango pena bien sango ko ba pisa ba yoka matisa un artiste congolais à son âge à 67 ans a pété dans la stade de Tilelo à 67 ans banda le Congo et tout le Congo. Voilà, voilà, n'a pas ça n'appelle pas le combo comme quoi. Parce que fallait à son âge, c'est quand on le fait, qu'il avait déjà fait ça. Oh, non, le bas. Moi, je te dis, il a dit 10 000 balles, 20 000 dans mes sarons, une photo, il y a eu, n'a fallu, binonioso. Yo n'a fallu, binonioso, je te dis, yo n'a fallu, binonioso, tout bangamba, il a fallu, bon, la photo, yo n'a fallu, avant 1998. Exact, hein? Tout ce terrain fallait parce qu'à cause de Rambo. Un peu minimum de respect. C'est le problème privé, ça m'a boulingo. Ça dit, bah, ouais, mon ciné, ici, il faut coucher avec 10 000 femmes, il faut coucher avec Cindy le cœur. Et il y a eu la carte. Tu peux te permettre de dire ça? Hein? Tu peux te
te permettre fallait comme il a fallu à Olingo plus que les Carombo. Yo salani na via fali au grand masala te pour la fali. Laisse photo yo na fali avant 1998 là dit. Avant te permettre de finir multirécidiviste. Mais t'es malade dans ta tête pourquoi ton attitude toi? Toi t'es qui? Toi t'as quoi? T'es qui? T'as quoi? Hein? Oh il est qui Rombo, toi il est qui je sais pas moi. T'es qui? Qui m'a caractère au salaire là, s'il m'a fallu pêcher un petit 2000 euros, 2000 dollars, 1000 dollars, et puis c'est tout. Là, t'as fallu pouvoir, vous allez vous dire, toi, Yorano, parti en bras et puis. Merde, vous allez voir. Hein? Quand il a perdu son père, quand il a perdu sa mère, vous allez vous dire mon cotisation. Vous avez beaucoup d'avoir c'est le hôtel à Batoulé. Mario qui partit en bras. Sa musique, on n'en a pas, rien à foutre. Fallait pas qu'on a la Kofi, et ça, il a remonté, fallait faire sa vie, Kofi a fait sa vie. Fallait Kofi au salaire jamais pas fallait Timobele au Koufa mais fallait avoir boya Kofi Olomide tu comprends Nati fallait avoir moi la musala Kofi Olomide va foutre salaire vous allez bosser sur la fallait voiture dans mon cœur ça rambo Kofi Olomide pour moi la maman mi donc si tu essaies un peu de réfléchir un peu merde je te permets de Kofi me dire mais toi t'es qui toi yo Nati au Corée un idiot ça ta merde tu travailles dans une boîte t'as travaillé pendant 10 ans foutre à côté esclave de la famille Kabila, tu te permets de finir la rambo, tu te permets de finir la rambo comme ça, comme si c'était ton ami. Le gars artiste au Congolais à son âge, 67 ans, bêta va concert partout, à bêta Tili, à bêta Luka, même papa il va salamoter, même ma vieille Calais Jeff Vanan va salamoter à 67 ans. Et je touche le bois, je sais pas, je ne peux pas le faire parce qu'il fallait te limiter. Faut pas vous calmer, comme un auteur très élevé. Tu peux te permettre un matin comme ça, que nous finissons à Kofi, que nous avons multi-récidivistes. Il y a un amont comme il peine à souka. Idiot va. Ça la sous au monde, n'importe quoi. Imbécile. Voilà. Oh, au parti en bras, hein. Ça, c'est quoi, il y a nature le collet. Pour et ça, Bishop, il y a des coteaux, mais un peu, consolant, très bien. Plus de 10 ans. Ex na Moboti avec des émissions na télévision et de surcroît au kamati sous vidéo na yete muta posté mais yozu yango ok tika yango na Facebook na certifié vie et puis moi ça la petite tenue sans soutien là vous n'avez que ça nuisette mère ça nuisette ça va plus au moins ça rappelle mon sa veste. Oui, je me souviens. Mais c'était démesuré de la part. Mon tabou, ça n'a pas colère en nez, on est à Bisso. Bisso peut vous toaster au colis, moi, effectivement, à 30 ans, on a bazou, on a un mois, c'est moi. Mais Kofi, il a 66 ans, 67 ans, on a un sinon, avec qui vous avez un écart de 33 ans. Vous savez, les eaux, on a attendre comme moi, mon bali, mon corps. Chasse pour y mon corps, n'est-ce pas dans le monde, dans le nez, le mal à la réconciliation d'un comportement, au lieu de la réconciliation n'a pas fallu. Amouaz, on a un attendre. On dit au sein de la médiation, tu es animé de bonne foi. La mort a bon, combien il a fallu, mais il fallait une analyse sur Oyoloba. On sent qu'il y a une bonne foi de ta part. Et ce qui est bien, aux en bon terme, il a fallu aux en bon terme, maintenant le faire en bon. Ce qui est rare. La musique n'a pas vous allez passer en conflit, il y a un abandon en bon terme. Mais je n'ai pas déjà que l'attention à la chaîne à pilipite, et non, c'est l'animation. Il fallait en ligne. Vous comprenez? Pour nous, la réconciliation, la vie, c'est un multirécidiviste. Rien n'est garanti que ce soit et puis, je te défie. Il y a ça. Donc, il y a un mouvement où crédibilité aux n'ont pas fallu. Et il y a au débat. Et surtout, il y a la médiation, le vieux là ne te respecte pas. C'est ça aussi le comble. Il ne te respecte pas. Moment. Ah, au minimum, qu'il y a un boulot avant. Attends, réaction par rapport à audio qui a parti Ambroise, qui a nature le colère, réaction par rapport à audio soyoki. Est-ce que ça dit pour un journaliste qui a insulté musicien parce que nature le colère insulté, Kofi Olomide insulté, peut Cindy le cas pour Cindy le cas à qui sans soutien, avec Kofi à la musique n'a pas réaction bon, Sylvie Bati, réaction nanga. Et Coco Zala, non, Koyobisa qui est monté là, tu sans soutien à ça manque de respect. À insulter n'a pas été, et ça n'est peut-être à Monaki, et ça normal.
Et ça le roi qui a été au lati Jeep Moukouse peut-être. Et voilà. Mais c'est au moins le mal en est. Et ça que il est photo mythique à la canaba place ya misala au bisoto salaka. On est là, biso basala biso poato lobe là-bas oh baza ba faible. Mais si on poato lobe là-bas oh baza ba faible, oh ba kokite ko répondre baninga. Il faut pas tout yaka la mona jar ya boy. Ça ko bluka ko benga ko fi en privé voilà. Pour nature lokole na bien nature lokole na vierambo. Na éviter so baza problème. Bah na problème té. Bon, le tantôt problème est peut-être le quoi ça profali. Voilà. Azomona so ya approcher vierambo. Fallait ko écarter. Mais est-ce qu'on dit le mal année yango? Le mal année yango. Est-ce que vous comprenez? J'avais attendu dans Batou Moussou, Papi Mboma pe azaki dans Katia Makambouane. Non. Papi Mboma atikala église au milieu du village. Parce que sur Otali, na plateau, il y a Papi Mboma. Au moins na ba Verambo balekaka, au moins na ba Ferre balekaka, au moins tu vas voir tous les artistes. Oui oui. Ozomona. Au comment na ba artiste nyonso balekaka wana. Mais sur Otali, na ba journaliste mususu. O baza siko Sylvie Bati. Oui. Au mona baza ya compter. Ayambaka Ferre te, ayambaka Fali te, ayambaka Kofi te, pour Kofi alinga ko ke na plateau na été. Ozomona. Mais les lobby et loko yo vis-à-vis dans la personne de Kofi Olomide. Après ça tant Quadra a réagi. Après comment mutu mabe, Kofi mutu mabe, Kofi boyeboy. Na Congo to yebi babimisaka Kofi mabe. Quelque part faire à la raison. Dans aemba nini boluka cela na mutu a faire rigolo ba bilo mo abongo. Ozomona. Kofi pe ba oluka mutu na. Mais ce qui se otali. Dani chimanga to to la rato la muki boju msu Kofi akufi pourquoi ba choc les qui. Te mutu aboye nzamba abomaka ete. Sivi yo ndo za bosoko otamwa na nzela to e pa bino nde ba nzete zaka to nzeta manga pozwa libanga obamba likolo nzeta manga obamba na mbuma nde na obamba na mbumo na moni eteli na zwi libanga na bambi yango jamais na obamba mbumo eza mobeso. Est-ce que vous comprenez? Confier à Zambuma Rotela, Pati Ambraz à répondre bien malgré insulte et c'est locaux peut-être biso attend la chaîne na biso to permettre à ngote. Pati Ambraz ndé a sali peut-être insulte et pas il y a vis-à-vis il y a Nati Lokole. Oui. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà. Et ça Kanda pe et comme il sera mutu bongo. Mais après Kanda tozongi ka famille. Mais Kofi Olomide ata to luki yango akufa na ta o nzambe yimu alingi. Et puis problème à Nati Lokole zanini aza contre abi pourquoi Kofi ton sindi le cœur a sali vidéo na ye contre Maniké de John. Pourquoi ye Kofi azwa kango a tiango soit publié yango na nini na page Facebook na ye page eza Sindi asala ke pa nani Sylvie et pas Kofi Olomide. Et si ko et pas Kofi Olomide Sindi wana a représenter nini a représenter quartier latin. Dites-moi un peu. Hormis ne batu baloba bolingo to bato quel score na terme sur bolingo nga la fandi ka boye na moni ba fingi mwasi danga to balobeli mwasi danga mabe non yo sani si vous na tout net maman yo za na problème na ici Kofi na tino kolabi Kofi sinja za ki olala na ebite na tino kole so kota ki na chambre la ba na bien na aza kolala abi sinja za yo la Kofi maman la musia ba ko brutaliser yo obina babi yo obibala mutu boye loba allez sa vidéo mbang abi nani tennis sinja la takena eza tennis en chambre. Oh mais tout le monde on vit le vidéo. Batu nyonso ba moni vidéo sinja salaki. Regarde. Hormis bambaka nyonso yemora lo bibia. Abi azayi olala wana. Na chambre ngo siko Kofi ake kuna etanke ki. Etanke mobali. Mais sikoyo eza lokwa na yoki bêtise pour na mwasi nanga. Je viendrai directement attaque na kotake mwasi nanga.
po na tuna likamboyo eza po nini tanto nga na yebi mwana wana boy mais ba yebisanga ke yo na ye ese loko na ye ba yete pour na prouver nga le contraire que eza yango te toza na monde ya média toza ba star aokende ta vanda ngo na se ya mukongo to na se makolo aloba ke te omoni te il faut ya nango na média na bango basali na média so kofi fatinda wapi na média toujours nyonso ekendaka na média ntima tozonga mwa moke nsima Nathi Lokole en tant que journaliste est-ce que makambo ya sali wana eza vraiment d'une pour na journaliste parce que Nathi Lokole a renommé parmi ba journalistes mboka mais Nathi Lokole so totali kasiti Bamsu babi o fali ne mutati like fali azaka besoin moto epela mais normalement fali fatina ye parce que a travailler pas nan a travailler pas fali soit moni batake pe patron il faut il peut faire zomoti a comme ça ngo yayi na bien au mona Sankara de écoute so lobi pona wera na 7h yo répondre au erni 7h so yo lobi na 7h juste lobi na 7h juste 1 seconde 7 secondes 2 secondes au mona imba mo aye pourquoi parce que au taquet patron na mais Nathi Lokole c'est Moussa na o ba futi da bon rien que normal. Mais c'est pour cela au moni c'est pour cela au moni pe ba petit ya Koffi Olomide. Ils ont attaqué, ils sont partis en brasse. A koki pe ko vanda ta. Po yebi mo pa o monta lobi. Abi yo osala nini na vie ya Fali. Fali ye moko tina vanda wana. Fali azaka reconnaissant. Na ram. So il lelo aza Fali. Na bien. Et non avec Rambo. So il lelo aza Fali, ezana pona tata na mama na. Oyo bazwaki ton pour Fali lelo biso to zoyer, to banda sepela ye, to kumisa ka Fali, to lo ba Fali. Premièrement, il bandi non na papa na maman na ye. Et bandi na famille, il y a Fali. Quelque part, Fali a reconnaissant non. Ce que zaki famille oté, ngapé na botamité. Ce que zaki tata ou na maman oté, c'est pour cela mon a Fali à chaque temps à dédicacer à maman Monique. À dédicacer à père na bango. Bien que ba kufa mais aza toujours. Mais il faut immortaliser bango. Na bien, suffit ba tout le monde na bien, fédélo quoi, industriel. Atonga bon mo wa na ba yolo kota ya kalamu soko okende boy. Ezaka lokwa a forme bateau. Les mabele lisa yemba ka veni. Abi papa nan la mon ko na fédélo quoi. Atomboli lokumu na yo. Fédélo quoi papa soki papa eva yokuna na mboka bawa. Fédélo quoi atomboli lokumu. Fédélo quoi atomboli lokumu nan. Ya muta kufati. Aza reconnaissant parce que c'est son père. Poza bongo za tata na ye. Et puis Fali Poupa. Poza bongo na monde de musique. Ayebi que c'est quartier latino. Et puis Fali alobaka malamu pour la quartier latino. Moi vitesse moi. Voilà. Alobaka bien pour la quartier latino. Il y a ma bezali. Soki papa na mwana. Likambo moko ezali. Boya ka obimisa ate on dirait papa kokozala na haine ya mwana na ye. Eloko oyo. Et puis so tali rancune ya Koffi na Fali eza batunde mbao luka to kwanyo. So tali le Koffi akufela ki mère. Maman. Au moment qui est arrivé à Fali, au moment comment Koffi a yambaki. Koffi Olomide azakane sengo azakana joueur moko boy. Comment na mwana na azaka numéro 1 ya ba musicien congolais. Jamais kozana haine contre Fali. Mais na zo biso esengolais yango wana. Tala Fali a et pas Koffi a pesé le rôle là diba na moko Koffi a bimisa na monde de musique. So tali wera bimise belé. Ba faire banani belé. So Koffi aza moko. Où est-ce Fali ah mon collandé ba soleil baza ba gypsum baza ba samchintu baza ba moduka bahambo baza ba bazali mais par rapport ya makambu neza na bazaki tolo baté baza ba vie na biso ba musicien na biso par rapport ya donc Fali kaka donc quartier la tête to ta bana rambo to mona ra fa na bien yo oucho ya mutu moko obeti di solani Fali abimisa album ni Formule 7 et bon siko yebisa siko ya bana Koffi mususu. Soto beta li solo et pas ouera faire ego la batu ba ose la ba yoganini
ba dynastie botangela ya bana mususu bana mususu pe babimisi babi la cause de ce album ezoya so des pères et des mères to solula makambo mususu azalaki na projet wana o na osala soki empire wenge maison mère ya bandeko nyonso akende projet wana pesi wera Manike de John abimi prison félicitations Manike conseil na kokopesa o Manike et donc sert la biso tolela au trop et ça rappelle bien parce que le lopé so biso pe tozalaki te makambo pe linge banda obima te biso pe photos ala Manike Moussa no salaki et ça très bien il faut payer moi moto wana et puis ça va bien ba Denis le sabi Manike za péter c'est pas bien ça péter à solo vraiment mais yes qu'on est il y a ma bête qu'on a ngalo ba makamba pasta te prophète ngalo ba na te poso les signes Manike faire partie ya ba étudiante à université à pétage oh ça que ton luka peut pas ça photo sur aller makambo Manike de John et ça que c'est monté pour na biso Manike de John sokoza ulandanga comment on a place ya passe mais lelo oyo on veut que ceux qui tozaka wana pour tout ça la promotion ya ba artiste tout ça promotion ya ba artiste et non jamais kofinga bango mais moi je dirais ceux qui peut monter fingi journaliste bon journaliste faut pas taquer pour Moussa na biso de atoluba na YouTube ba Bible les raté Bible les raté awa oh alléluia amen awa ezakate na bien monde arando awa ezate oh sali omoni mokonzi monde beto monde encore na bien kande MJ télévision ça et ça maram nango oh mutu moi ya manqué première dame d'Orléans tozongi so il faut tozongi so recadrer biso pela tozongi so poisson nini les belles poissons à faire rigoler tozongi so pela belle ta o comme un bel poisson comme un beau poisson o comme un soki to kalisine on a lolenge mo yo mo ko ndima te bon pour Dieu maman pe le waza na moto nzambe moto nzambe ba place wana jamais ya lo la Dieu au contrôle voilà ata boke bolobi mabe Dieu est au contrôle Dieu au contrôle Manike de John moi je te demanderai lokola olobai ke famille mutu ba pekisa ki po osenga sindi pardon loko bimi ce que ça fallait pour passer la camo ezaka lokola papa na ye Kofi Olomide mwana ya Kofi asali ke obima libanda alingi to za ba problème na père na ye donc en place wana sali la sagesse na yo ndengo sali la ngo et vous a très bien na pesa mbamu batu na rapidité un rendez-vous à Moko le 24 juin concert ya Firigola à Stade des Martyrs apparemment ngala amona ne lotena la moni banderole tena la moni panneau tena za convaincu que concert wane ko beta voilà oza convaincu pour un moko misu ya deuxième œil yoza ngote parce que biso tout na biso toza ba deuxième œil parce que biso oza ya nzambe ne to sala ya nzambe nzamba talisa biso makambo bato kande na zo songe stade stade wana so okay okoti na ndenge pena ya basali ya nzambe ne bazo songe oye otemi ata na stade bosengi nzambe fongola misu na mona ni za stade omona bato bakomo lala wana baoze aka le 24 faire rigola ya amanse mitema na bango et puis bato ba estomac oh bela estomac OK isu komona docteur te zela le 24 yaka oyo ka faire rigola omona ke estomac ici là oh ngana bela Hollanda yo moi message pe pas la bango bagoloise ba gladiator o eza biso faire rigola aza patrimoine national ba musicien na biso nyonso ba patrimoine national na biso il faut to linga bango il faut to simba bango il faut to tombola bango parce que grâce na bango bon va déplacer moi boy moi elo mon linga zo oyo ki moi nzembo boy et ça le bien donc à 100% il faut concert oyo ezala soutenir faire rigola à ça la le meilleur. Et surtout le roi Aza congolais, et puis moi j'invite Naza ko inviter ba bikolo nyonso tozaka na Congo ba lupa ba swahili banani ba footballeur et ba footballeur tout le monde ba comédien pe to mede ba comédien pe ba bazali ko ça ba sensibilisation na moni moi si moi boya chocolat azaka na bar na biso akombo e mo ekimanga na nyapi na pese mbote bagoloise nyonso Yabino Yangoana, donc venez soutenir votre artiste. Merci Nabandeko Nyonso Bozoy Libaku Yorulanda Biso Nakata chaîne Nabino MJ Télévision parce que Biso Boebiko
moi analyse et ça ka bien to analyser to solo la nabino parce que y a biso et que na bongo merci na Kofi Olomide a joué geste na ye tempère parce que ndé va porter plainte so ba boye ko retirer maniké na biso ngaza libandate merci vraiment na motema na bola mo na Kofi Olomide et na yo senti pe vieux quadra yo karabat ayoka oui c'est que ayoki et moi pas bengi maman Cindy abiyo honorable au défendre abato ata yo mo o kanisa si ko kasi o défendre abato za honorable o tika mutu a souffrir honorable pas vendre abi ngane na défendre abato batika ya bimana voilà. Voilà, c'est la fin de notre émission. Les plaisirs qui étaient pour moi de recevoir. Nabosani, on peut ça. Merci à papa Micha. Et puis, joyeux anniversaire à notre maman pasteur. Maman Salome. Maman Salome. Joyeux anniversaire. Il y a mon délai, donc. Il y a Bissot Peto Pesio, maman. Il y a Obati là-bas, Pata Nzambe. Ah, Nzambe. Oh, on a dit que ça n'a pas tout. Mon mususu, on a. Je vais nombre de vues, on a. Baki sango pas maman Salome et ça biso très bien pour abattre la mission non pour tout ça pour sa grâce na et bomba biso toujours et bomba pe chaîne na biso MJ télévision parce que bango to ba tiara le boko ba prière na bango et ça ka biso bien merci aussi à la première de tout le première dame je le insiste moto kombo ya première et bandal boso pe asengate pour abapesa et batu bango monde ba pesa mami wanja mami wanja première mami Nabia ya boye bango ba oluba kaka mais ya boye pour abazwa. Voilà, c'est la fin de notre émission. Olivier c'est la fin de notre émission. Le plaisir était pour moi de recevoir le cordon de cette chaîne Dani Chimanga. On a vraiment des tout ça qui analyse à propos il y a audio anati le colo et qui circulé et puis maniqué de John Azal libre en tout cas. Félicitations à Batonio Swabundi pour Maniké Abima. Merci beaucoup na Kofi Olomide les grands mots pas on a au retiré plainte. Merci Nafali Poupa. Merci na artiste et musicien sur le 24 juin ba enyo so bolinga faire rigola tokuta na kuna na stade des martyrs ngala bino vraiment tokuta et na bosani Olivier Loango papa Jérémy merci beaucoup pour ne ozaki ici ma caméra merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja motuma papa Micha la patronne joyeux anniversaire na Maman Salome Salome fête na bonzambe ya mondele maman Salome ya mondele na abonné na biso ya chaîne MJ télévision ngala bino tokuta ni semaine prochaine pour un nouveau numéro il y a émission na biso analyse populaire voilà bye bye MJ TV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJ TV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Chimanga vrai non quoi vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous